ya Tindika télévision. Merci pour vous êtes toujours fidèle étant donné na bino et si compte misala pour la bino. Ba sango tali mboka la biso topé actualité politique ya mboka la biso comme d'habitude ndenge to misala ko kusanya. Na conscience to pesa ba meilleur vin nga pe ba bonne fête ya fin d'année na ba fan nga et puis na ba abonné la biso nyonso ya Tindika télévision. Bonne vidéo to la sera toujours continuer ko za brancher parce que tient na kata Tindika télévision bande ko balantine na sang sera toujours ko pesa ba mbote te na ba o bazali ba kolo chaîne ya Tindika télévision na kombo ya Papi Keli na Rivin qui sombe sans oublier mon vieux Lucas ta Jésus na kata Londres na bosa inte Mama Jeninda ya KMB futur député en 2023 Mama Jeninda ya futur député na kati ya mboka na biso abiyende makambo donc na bosa inte mon vieux Doudou Kandolo depuis le Canada donc directement na kopesa ngote na mwana mboka bienvenue mbote mwana mboka mbote madame Sephora sangoni mwana mboka toza bien angolo nzambe na sepeli ndenge opesinga so opportunité to solo la so masolo ya mboka Kongo mboka bakoko na biso mwana mboka to sur comme on appelle directement to kota na masolo na biso to kota vraiment na makambo ezali bien vraiment ezali actualité vu que to mesala ko panza teke to pe ko lakisa bande ko na biso mai mazali ko lekala kati ya mboka na biso toujours pour na ko informer bango to moni tingi pululu azali ko proposer ba modifier azali ko proposer la modification de la loi électorale mwana mboka intervention na ezali nini par rapport ya propoto par rapport ya makanisi ya mwana mboka tingi pululu pour na modification la loi électorale. Intervention. Merci Madame Sephora. Les députés Tingi Pululu s'inscrivant toujours dans la logique qui a combattu la mboka vis-à-vis de nos prédateurs. Auto reconnaîtra qui n'a mboka na biso pendant 18 ans. En dehors de la loi, il y a Noël Chani portant verrouillage, il y a poste régalienne vis-à-vis na bapaya ya wana animé toujours na volonté wana ndo moni accueille toujours pour proposer que cette proposition de loi voit porter modification de la loi électorale, c'est-à-dire quoi mwana mboka Tingi Pululu alingi te pose à la candidat président de la République dans l'élection en 2023 et Sengeli nano 1 ozala une fois être élu député ou bien sénateur na mboka na biso. Donc, ezaka dans le sens qu'il y a qu'on protéger toujours mboka na volonté ou bien na maboko ya bato o balingi ba kozwa mboka na biso po ba diriger biso ndenge to uti ko sibir basoro ya bakabila. Donc ya mwana omoni mwana mboka Tingi Pululu alingi te lisusu ke to sibir même sort o tozalaka nango na kabila uti oleka pendant 18 ans. Mwana mboka to pe ordonnance ya tata ekolo portant statut ya tomoni basili kolongola CPA o ezalaki ya Jekabi to mona azaki vraiment proche ya les sénateurs à vie na kombo ya Joseph Kabila mais tesili komona basili kolongola e na poste wana ya CPA ya Jekabi intervention na ezali nini to ebite tata ekola lobaka ete ayende ko déboulonner to ebite déboulonnage yango ezali ko sala mato azali toujours ko déboulonner intervention na ezali nini mona. Merci madame Sephora. Oyebi on disait toujours aux gens que Félix Tshisekedi avait un chantier devant lui qui était le chantier à Onalobaka déboulonnage, c'est-à-dire le système Kabila était en place. Kabila a dirigé la RDC pendant 18 ans. Et c'est là qu'il y a PTT, il y a accéder au pouvoir, quelqu'un qui avait le contrôle et armé tous les services de sécurité dans Maboko ya Kabila a dirigé pendant 18 ans. Donc, c'est facile que accéder au pouvoir lelo malamoko o modifier makamwana nyo surtout au mettre de côté le système ya Kabila ya Moïdi wana na niveau ya politique na niveau ya nyoso au sali makamwana nyoso na désanté. Rappelez-vous que Félix Tshisekedi Tshilombo c'est un politicien oyo mboka na biso nanu etikala kozwate à la tête du pays. C'est pour la toute première fois que mboka na biso ezwa mokonzi à la dimension ya mboka ya munene na yango na kombo ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous savez madame, Félix Tshisekedi il est ici produit d'un véritable politicien oyo a marqué histoire ya vie na ye mobimba tia yo kufa Thérèse mémoire Papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba a combattu, a milita toute sa vie, a sacrifié yango pour na mboka Congo. A tigela biso mwana na ye
oyo tomoni ba spectacle na ye asali Madame Sephora oyo lelo tozoloba na bino ke 18 ans ya Kabila Félix asisi yango na moins de 5 ans au pouvoir. Alobaki ete a redéboulonner système toza na kati ya redéboulonner yango déjà to déboulonner à peu près na kokoloba 90% ya système Kabila. Nyonso to esi to déboulonner yango ekoyi déjà na mai. O etikali eza makambo moko ya mike mike nde omona kapona kota na motu ya na vif ya motu na yo tuna kingai ya nomination au chef de l'État au sala na Jekamine qui est le général des carrières de mines en remplaçant le président du conseil administratif PCA na Mokuse mwana mboka wazalaki wana otobengi na kombo ya Albert Yuma Mulimbi. En tout cas, oui que monsieur Emmanuel Ramazani a Shadari une fois tellement ebisa biso ke soki bomeki kokanga Albert Yuma ou soit kotia ye pembeni, nous allons mobiliser la RDC et on va mettre du feu na mboka. Mais monsieur Emmanuel Ramazani Shadari na luka ye kutu na limite naissance na pesa ye semeni ucho oleka mokonzi mboka ucho signé ordonnance portant nomination à ba mandataire public et tomoni na kati ya ba nomination eloko ya moto ezake Albert Yuma qui a géré la Jekamine pendant 10 ans proche ya Kabila. Félix Tshisekedi a décidé à lobby na écarter yé a révoquer yé na Jekamine a révoquer Albert Yuma na Jekamine mais Shadari azawat Shadari a loba biloba loba teki ako paralyser mboka soki basimbi Yuma mais lelo Yuma ye ya longwe na Jekamine to longoli et puis aye bateke bitumba ya Yuma esili Yuma il est à la base ya makambo ebele ezo sala na mboka na biso c'est lui le patron des patrons ya ba patron ya Congo donc Kabila zoye atia ye wana akoma lokola porte-monnaie na ye Albert Yuma rôle a joué maman Sephora Albert Yuma a joué un rôle moko bien qu'il ait été révoqué na Jekamine Albert Yuma jusque là il est patron d'une société créée par Kabila avant que Kabila longo na pouvoir. Ah oui? Avant que Kabila longo na pouvoir a créé une société moko boyo a placé toujours Albert Yuma. Po bayebana déjà ba mafia na bango bazaka ko sala yango croyant que non la RDC ezaki bien privé ya batata ou ya bango batikela bango Madame Sephora. Mais hélas Dieu merci Toza sikoyo conduit par un fils du pays 100% des pères et des mères qui est Félix Tshisekedi Tshilombo. Un fait stratège, véritable politicien, oyo mboka na biso ezwa banda to accéder na indépendance ya mboka na biso na tozwa te lelo toza na ye ndo moni Kabila moins de 5 ans toza na yango to déboulonner ye système na ye to sisi yango ki moyibi na mboka tozo bungisa yango insécurité na esa toza na kati ya kosala ete esila donc totalement ndo moni mokonzi ya mboka asali appel na homologue na ye Yoweri Museveni ya Uganda ete l'armée ougandaise na ba FARDC na biso basa la mutualisation des forces to apporter kimia total na est la République démocratique du Congo. Yango ndo omoni ete l'armée ougandaise sont en train de mener des opérations ensemble avec nos FARDC. Il y a une unité qui a été créée, unité de combat des jungles. Du côté de FARDC, au Bassana Katia au Sala Moussala, je pense aux alliés dans le monde des médias, au Monaki Baouti au Sala découverte, il y a plus moko ya lo ya soumettre, au Izala qui ko servir local point ya cachette, ya ba ADF nalu, au soki bakangi bandeko na biso ba congolais, ba prendre bango en otage, ba ke ko tia bango na libulu wana, bisika o wapi bazaki ka ko se servir ko tia batute, na ko bomba minduki na bango, mais FARDC na biso basali musala kitoko ba récupérer libulu wana bazui oyo falaki bazwa ba récupérer même les otages ba libérer bango na maboko ya ba ADF nazwaki chance ya kolanda Madame Joséphine, le nom m'échappe mais j'ai retenu tout simplement Madame Joséphine qui fit ligne des otages ya ba ADF apesaki témoignage na ina landa qui en tout cas lobby félicitations na mapinga ya ekolo et puis na mapinga ya Uganda abi tozalaki na ba ADF na bilanga baza ko forcer biso tokoma ba musulman du coup tomoni détonation et puis ba drone eleki minute muke ba bombe kwei wana en catastrophe
tokimi na bango tokabwani na bango ndenge toyeko se retrouver ba FARDC baye ba récupérer biso. Ils ont récupéré, libéré au moins une cinquantaine des otages qui étaient arrêtés par les ADF Nalou. Donc Félix Tshisekedi aza olala te. Azo sala musala kitoko, je pense dans des semaines où tozali koya titokota janvier 2022, Madame Sephora, je t'assure que est la République démocratique du Congo et vous allez pacifier. Et vous allez pacifier dans la sécurité, Madame Sephora. On a cela pour la présence ougandaise dans Katia Mboka. Présence ya ougandaise kakateke, maintenant FARDC. Oui, pourquoi? FARDC va dire qu'on travaille déjà. Ah oui? Mais FARDC dit pour qu'on a la présence ougandaise. Donc éviter, voilà, FARDC le gars bazar ma case, tout bazar dans la mesure de. En tout cas, merci beaucoup pour la question. On a une pertinente question qui est en train de faire couler beaucoup d'engrais de salive et de salive. Bandoki, bazolo baki FARDC bazar sous ma case, c'était exemple mamabé. Non, non. Vous savez pourquoi on a fait appel à l'armée populaire ougandaise? Il faut tout mettre les points sur les i. Le mouvement Otozoko Bundisa, les ADF Nalo, comment la dimension de terrorisme. Oui, le terrorisme dans le monde à l'aide de l'armée à des pays différents. Récemment, dans le cas, les ADF Sala attentat na Ouganda, na Kampala. Donc c'est une menace qui est pour la RDC et pour l'Ouganda aussi. Il y a un moni chef de l'État Félix Tshisekedi basali mutualisation des forces. Et ça ka bisoté kokisi ya ba député ya Nord et Sud Kivu ba uti kokutana na chef de l'État na memo na bango basengaki mokonzi ya mboka ete to senga armée ougandaise ko taper na mboka na biso na masolo yo to combattre ba ADF. Ba ADF ndenge na uti ko ediso Madame Sephora bazaka kana dimension nationalité. Ba miliciens ADF wana ezali ba terroriste. Bazali sko reconnu mondialement que bazali allié na DEJ. Chef de l'État lobaki yango. Nde omonaki tosali eloko wana tosali eza pona kolakisa te ke o ba FARDC na biso ba komi faible sur le terrain te. Eza lokuta. Soki ba FARDC bazaki fait ko dans un état de siège dans les provinces. Qu'est-ce qui se passe? Avant que l'état de siège ait nos FARDC, les ADF Nalou, qui contrôler à peu près 750 km. Mais dans la minute où Madame Sephora, contrôler 5 km à Pamba. De 750 km à 5 km, madame. Il faut comprendre que FARDC basali musala makasi. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'après que Ougandais bamoni que ceux qui totiki ka RDC yango moko yoko bonisa ba ADF ba kolongwa kuna bazonge po d'origine les ADF ce sont les Ougandais. Oui. Baza d'origine ya Ouganda, balongwa kuna bayaka ko se réfugier na mboka na biso. Baya ko se complicité na bandeko na biso ba congolais ba komi kopesa bango nzela ba boma bandeko na bango yango wana ndo omoni chef de l'État a joué na sagesse wana ya ko associer bango pe ba ebike batu wana bazali bandeko na bango esengeli to traquer bango biso moko na bango ensemble ko to memakini na est ya mboka on a assuré yoke 2022 tozokota oyo yango wana bandoki balinga kite ke Félix asali loko ya bongo kimi ekota na est ya mboka po soki kaka une fois kimi ekoti donc ka est mobimba to pacifier yango et si Félix n'aura pas conquérir sur le terrain na 2023 yango na ndio zomona il y a un député kombo na ye monsieur soki Juvenal Munobo azolo babiloba loba monsieur député musala no ezana kati assemblée nationale vous avez été élu pour être représentant ya bato bazo bomana est ya mboka. Mais le chef de l'État a joué une décision salvatrice pour la bande de Kouana na Est Mboka. Yo lelo lingo e bisabiso ke armée ougandaise ekoti na Congo et vous savez combien de temps ba yokani po ba ya kozwa ba pourcentage na bango batonga banzela oui. Toko kotonga nzela ke Rwanda et ke Uganda. To coopérer entre donc la coopération bilatérale les angagate. Non, non, merci Madame Sephora pour la question. Oh, bah, on se pèle en côté, bazali, ba traître. Bazaba, ce sont les ADF.
Oui. Au député, au ministre, aux autorités provinciales, il y a une opération qui est menée sur le terrain par l'armée ougandaise, l'armée nabiso ya FARDC, yemoko azali ADF. Pour les lobby bongo, beaucoup sepela bande qu'on a bino bazana est qu'on a beaucoup faka. Toba ADF l'air baya kabalimbi sagate. Bazo kataka bande qu'on a biso na ba machette, ça fait plus de 20 ans au bazo boma bande ko wana. Mais loko ya 20 ans lelo Félix Tshisekedi ya zo 6 yango moins de 5 ans. Yo zo mona ngoma be. Et puis bato bazala ki wana ba osepelate parce que ça yi business na bango. Bazaki ko liela wana. Bazo yiba ba minéré po ba ya wana yango ndio omoni ba ko bundisa et état de siège simbate makambo wana mutualisation des forces ya ba Ougandais simbate mais bazo mikosa Félix aza lokola Kabila te na yebisaka bino ke différence ezalaka entre moi no ayekola menuiserie na classe na wa ayekola yango na ndako na bango. Félix ayekola yango na ndako na bango na limité akokende azoyekola yango kuna différence yango na Tshisekedi banda oyebise ke awo bakotaka boy awo bakotaka boy yo ti ozo ata okende koyekola soki politique na classe mais ya yeba yango déjà na ndako yango nde sala fierté na ye lelo aza na pouvoir auti ko kamusa monde mobimba yo so mona wapi en pleine législature madame Sephora majorité changea nano esalamate esalamaka na Congo na Félix Tshisekedi mais to si ko yoka pe les sénateurs aviens azali ko senga audience to azali ko senga était akutana na chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi to ebite intervention na ezani parce que to te ko mona makamba hold up esile ko yo kana to pe ko régner awa et puis tu to mona azali ko senga bokutana na ina tata ikolo ko dossier yango pe hold up to ebite soki to suki wapi to komi wapi intervention na yo intervention na ngai na point wana eza boye bino lobi boloba ete Félix aza mwasi ya Kabila oyebi biloko wana nde epesa chef de l'état kanda bato ya Kabila baza kokontrolaka maloba na bango bazali koloba te baneni wilanya bashadari mutu lokola shadari abenga mutu moko lelo histoire na ye esila babeta komona esuselese tunda ya kasenda akosa ye tata mokolo professeur de l'université amitika shadari azokosa ya loba bakointimide biso te tobengi ye mei mais lelo basuka wapi eza bongo à cause ya biloba loba na bango nde esala eke mokonzi ya mboka akoma na méfiance envers Kabila lelo tozoloba na yo Kabila asengi soki akutana na chef de l'état mais vi motema boboto ya président azalaka na yango nayebi te soki akoaccorde ye mais Kabila oza mal entouré par bashadari bakomemaka yo ntina boloko or ke ozoluka yo vanda bien oyebi Kabila madame aza na intérêt ki azala bien na Félix Tshisekedi po a se retrouver libanda mais aussi longtemps ki azotikaka bashadari baloba biloba azala bien parce que tata ekolo Félix Tshisekedi a protégera ye le mama kasi yango wana nde nazoyebisa intérêt na ye yango wana te il faut tolobela bayimboka oyebi Kabila géré mboka pendant 18 ans et avant que Kabila longo na pouvoir bavota loi moko na Assemblée nationale qui était à sa faveur ba protéger Kabila bayebaki bien que Kabila akolongwa na pouvoir pona nini omona dossier ya Matata Mponyo et que na cour constitutionnelle balobi la cour s'est déclarée incompétente pour juger Matata Mponyo mais c'est à cause ya bato tozana bango tozaki na bango lobi bazaki na majorité ba protéger premier ministre en fonction que ata yibi ndenge nini ba kosambisa ete yoka na niveau ya mitema ya bato tozaki na bango du esengeli bato bazala na mitema ya kokita Kabila to utara ko répondre na ba acte na ye poser na kati ya mboka na biso ilo bokese ke Kabila kotika aza saint Kabila kokangama au moment opportun nous sommes en train d'aller avec ça molo si na point moko tokomi wana to convoquer plénière de l'Assemblée nationale ba revoir les statuts les anciens chefs de l'État va revoir la loi wana nyonso qui garantissait Kabila était azala à l'abri de la justice congolaise mais na yebiso qu'un jour tokola mukaboye mais c'est Kabila umukamata vers bamuko totan présent ba conjuguer yepe yango azwami na maboko ya justice hold up ango ndenge ocho loba yango hold up Congo hold up
lisolo moko ekobetama ya détournement ya mbongo yango nde omoni ntingi pululu aza na intérêt ya kopropose loi wana mpo na nini touti kosibir Congo Holdop soki Kabila réellement azalaki ndeko na biso akokaki te kose comporter lokola un braqueur mutu moko aye kobrake babanga nyonso ya Congo ekoma ya ye yango nde omoni Noel Chani ntingi pululu ba Congo Holdop eza pamba te soki Kabila azalaki ndeko na biso akokaki te kose comporter lokola un braqueur mutu aye kobrake babanga ya mboka na biso oyebi madame Sephora nalobaki eloko oyo une fois na yo ke soki moyibi akenda kokota na banque ayaka asekakulaka elongi mais chez Kabila ce n'était pas le cas pendant 18 ans Kabila zoya pena na mandefu na tie tentire ya pembe wana tikeli bino bozo monene elongi ke elongi aleza ya Kabila aye koyiba mbongo na banque. Pourquoi banda koya bongo? C'est parce qu'il était sûr et certain que l'armée et la police étaient derrière lui. Mutu akolobele azalaka te yango wana omoni Congo Holdop ndenge na uchi koyebisa yo Kabila akometa ba mefe mingi na mboka na biso bokanisa te ke Félix Tshisekedi ndenge aza wana o aza zoba oko Kabila kotika la bongo te Kabila kotika la bongo te na uchi oloba yango tôt ou tard Kabila répondra na ba acte na ya kometaka na mboka na biso yango nde omoni Kabila aza na intérêt à ne pas suivre ba shadari na ba makelele na bango aza na posa ete Félix abatela ye azala pe yaya boloko atoza na mbongo za lokola Kabila atoza milliardaire bakangi batio na boloko mais ça déjà liwati yo resi Kabila eza pamba banga boloko eza pamba te madame Sephora moi d'abord dessus comme on appelle dédoublement au sein de l'FCC on dit Constant Mutamba c'est dit prêt to éviter intervention dans les années pour la dédoublement au sein de l'FCC intervention na yoto moi maloba tolobaka wa ya chaque fois na barang na biso ete politique ekomi elengi na Félix Tshisekedi yango yo moni yango tato lobaka politique ekomi elengi eza na ndenge ya masekite politique ekomi elengi c'est parce que na uchi koyebisa yo depuis Congo eza Congo madame Sephora la RDC n'avait pas eu l'occasion d'avoir un président à la dimension ya mboka na yango mutu lokola Félix Tshisekedi aye na mboka Congo bato babanda kondima ete melelo approuvé bango à suffisance que c'est un politicien pur et simple. Au moins Félix Tshisekedi aye abimi di pire politique aza na kati ya kolakisa bango ete politique obino boyoka kawana yango lelo tozo sala omoni FCC tant to banda koloba ete FCC bosoko botikala oyoka yango te bato banda ondima biso te Constant Mutamba a se porter kara lobby eloko na oke ko proposer na jeu yango epa ya autorité morale na bango Kabila Kanambe alobi lelo lendi toza na yo tipo ko oyoka ete bake kokutana na bureau ya Assemblée nationale po ba proposer ba kombo ya ba candidat na bango na seni o etikalaki 3 postes etikalaki vide Constant Mutamba s'est dit prêt d'aller rencontrer le bureau de l'Assemblée nationale pour proposer ba kombo ya bandeko na bango ba ozala wana madame Sephora c'est que ah oui oh non non oh ba ozala na bureau ya seni pour jusque là etikalaki vide oh ba travailler na kadima Shadari alobaki ete to renvoyer to kotinda bato na biso te e kotika la bongo mais koto Constant Mutamba lobi bolanda Shadari te véritable dynamique ya révolutionnaire ya FCC tozo ki ne kokutana na bureau ya Assemblée nationale pour te proposer ba candidat oyo ba ko occuper ba poste wana etikalaki vide na kata seni donc to lobaka na bino ete politique o basala ki lobi yango pe to osela bango lelo koto Shadari na bato na ye basali fier Constant Mutamba lobi biso tozo ki ne kokutana na Papa Mboso to répondre à l'appel na ye to tia ba kombo na biso ya bato bazangi kuna na seni madame Sephora c'est que 2023 ceux qui ont boy no élection kotu na biso te kendo tu na Constant Mutamba oyebi Constant Mutamba na maloba na alobi nini alobi ke bato baso boya kotinga bato na seni c'est que bazo linga ete na 2023 élection esala mate do esengeli biso to prévenir to kende na seni to tika bato na biso pona élection esala na 2023 to tika ba aventure wana ya politique ya chaise vide wana efutaka te yango nde omoni Constant Mutamba lobi tozali ko agir sous bénédiction ya autorité morale Joseph Kabila Kanambe amema bango bagende kotika bato na bango na seni. Je suis comme on appelle Dodo Kamba ainsi pour remplacer Marcel Outembi na présidence ya plateforme ya ba confession religieuse. On amboka intervention na yo moi maloba ko. Oyebi merci beaucoup madame. Oyebi église catholique ba pesa bango opportunité basakana na mboka na biso des années. Kabila na mboko ya valongo na pouvoir a désigné ka bato na ye na basenyi wana batikala kotelemela ete
mais tout Félix Tshisekedi a désigné à Tamutoté a pesi bango opportunité bango moko bayokana ba memela biso candidat président seni bayokana te bayaka po ba imposer biso muto ya bango na seni metema ke simba kate bayaka ko se comporter ba koma lokola opposant Félix Tshisekedi mais na minute tozolo bana yo opposition na bango bayaki nango ekwe na mai lelo yo oyokaki mashole ayebisaki bato alamuka boye botika kodiembela na mukongo na biso assumez-vous vous assumez ba responsabilité na bino beau travailler comme les partis de l'opposition yangonde omoni chole na point de presse wana lobi susuke nous suspendons notre participation na ba réunion nyoso ya plateforme ya confession religieuse c'est-à-dire ba s'exclure bango moko ndo omoni Dodo Kamba alobi boye lokola bango baboyi ko participer kuna bazwa plateforme wana banda soki nono ande o bazalaka wana kaka église catholique muto azalaka balandaka bango epa ya bandeko na biso ya protestant ya missioni bakolela sikoyo o baleli na italien o baleli na anglais po missioni eza ba missionnaire banglais bayela biso yango kotoyo église catholique bazali ba italien bayaka nango bakolela na italien yango ndo moni Félix aya penser loko eza awa bandakala ndo moni Dodo Kamba ezaka soki vendredi uchi oleka awa. Je pense que c'est ça que j'ai dit. Bakei bayokani les 6 confessions religieuses balobi trop c'est trop. To voter Dodo Kamba a remplacé Marcel Otembi place wana. Cheikh Abdallah a remplacé Bokundo wa na deuxième vice-présidence ya plateforme à confession religieuse. Alobi soki bolingi bozonga. Bokozonga en tant que ba membre libre kaka oye na yo ondimi bayoki yo okomi lokola membre simple lokola batunyo so otenga église catholique na eli susu nazo présidence na ngai kuna okozwa lisusu na place wana te madame moi mboka te celui pe komona et Chine ezali Chine promettre que bazo soutenir Afrique toko ba Afrique mobimba sans avoir qu'on s'attendre à quelque chose to éviter mon mboka intervention na ezali nini bona ba imboka topé ba chinois o ba sili koya topé ko vanda parce que toyebi na kati ya mboka la biso tokoma na ba chinois bakoma na ba carte d'électeur kasi Kabila te to baya ba vanda bakoma ba Kabila nyonso ezoleka na mboka na biso eza Kabila yango nde sini pululu na Noël Tiani bazana intérêt ya ko vérifier ba poste wana po Kabila memela biso be étranger na mboka bakoma bana mboka étranger moko ya munene mutu lokola Katumbi akeli banda bomoni un congolais o akeli banda ya mboka so devant les juifs nazane kona bino mais ba chinois soutenir Afrique sans avoir s'imposer ba chinois madame yoka ba chinois ba comprendre que avènement ya Félix Tshisekedi au Congo tokozala sous na poste te na Congo yo yoka na époque ya Kabila pendant 18 ans Chine a tellement loba que toko soutenir mboka Congo ça que to imposer bango position na biso c'est parce que ba ebeki que bango na Kabila ah oui bango na Kabila ocho tu nanga que chinois bazaba bango sorti ba carte d'électeur mais ça qui makambo ya Kabila yango toza na tout intérêt ya ko protéger mboka na biso bamata bakita 2023 Congo ezwa chance ya kokamba mepa ya mwana mboka 100% yango nde ozomona o bazaba congolais de père et de mère te bazolela ata baleli ndenge ni tozo garantir bango 2023 tokopesa chef de l'état majorité Félix Tshisekedi akosala deuxième mandat na ye wana kutu olobela te d'ailleurs ko kadima mais to bona ba catholique bando temela bino pour makambo wala ba deuxième mandat to bona ba boya Christmas mais bino pe ba imboka to pe ba décoration de pèse pour balu qui beaucoup na ministre bataka catholique ango akotelemela biso ndenge nini catholique abanda ko militaire te na 2023 ba élection esala te ezaki je na bango na ba Fayulu na ba Kabila bamoni ete à lire vont les choses Félix Tshisekedi quand ndenge tosoke ne bosoto memani na yeboye c'est que 2023 azana mutu te wa remplacer malamu to sala ete to perturber makambo ya élection pour ete na 2023 avant to koma kuna to kende na dialogue to sala makambo ya Saint-Sylvestre dialogue ya Saint-Sylvestre isalamaka awa oyo kaka église catholique batraira biso tango papa Tshisekedi a comment lettre à transmettre bango kombo ya premier ministre à l'époque ezaki Félix Tshisekedi ambongo na bashole bavandela lettre wana mosengo vivant baboya kotanga kombo ya Félix Tshisekedi mena vi ke na 2023 aliro Félix azomemela bango baokokate ndo omoni na balisanga bondoki babandai kobunda ete na 2023
toke na ba élection te to paralyser to empêcher seni mais na uti koye bisayo na ba eloko moko ke uta Congo eza Congo depuis accession ya mboka na biso na indépendance tozwa chance d'être dirigé par un politicien te mais lelo toza na ye oyebi Kabila na église catholique na ba fayulu basali par tous les moyens ba contraindre Félix Tshisekedi pour être en 2023 tokende na ba élection te eza na bandeko na biso msoba bandai ko maîtriser tes conséquences ya koloba ete 2023 ba élection kozala te soki tokendaki bongo na 2023 eke torganiser ba élection te ezalaki légitimité ya mokonzi ya mboka na biso elingaki esimbama ndenge ya Kabila esimbamaka na 2016 bien que Kabila déjà asalaki ba mandat na ye nyonso ese esilaki mais soki tolikomaki na 2023 sans que torganiser ba élection oyo ekoya ekozala légitimité à Félix Tshisekedi. Qu'est-ce qui va arriver? Au moment en 2023, Félix a obligé il y a travailler na baye to travailler na bango te pour nani to organiser l'élection te. D'où et sengeli to organiser l'élection en 2023 oyo été après mandat Félix Tshisekedi to voter ba député à 100% IDPS oyo ba kopesa majorité na Assemblée nationale pour to conquérir les sous-souté na makambo ya kotongaka ba bilamba ba majorité tozwa boye tobenda baati tobenda mboso tobenda bakatumbi po tozwa majorité te turo na 2023 biso moko toko voter ye président to voter les majorité po madame 2023 biso moko toko jouer rôle ya contrôler CENI. Ah oui mboka vraiment to ko mapona suka biso na biso to lokato zo mali lo basuka par rapport à makambo to sili ko ba te na kati na numéro na yo pour que to chité. OK, merci beaucoup madame Sephora. Liloba nanga ya suka ezake bayetu ba mesana ko landa biso na chaîne na bino tindika TV bolanda biso boyebi ete maloba to lobaka makam to lobaka ezalaka ya solo. Bon continuer toujours na Olanda biso numéro oyo na kopesa bino des fois na salaka na bino bémission na pesaka ba numéro bobengaka des fois bolukaka bomona ngai te mais na kopesa bino numéro moko oyo boko permettre na tali na pesi bino yango po soki obengi okozwa yango eza sur WhatsApp ezali 089 715 78 60 na suka 089 715 78 60 okomona nga si WhatsApp so omoni nga te omona mutu moko so soli na nyo so kusola na ye e ozala na maboko na ngai wabino bienvenue bukasa oya solisaka bino na tindika télévision na madame Sephora to mesana na bino to kuta na mukolo ozamba olinga to kuta na suna bino merci na toni bino botondi bye to kuta na mukolo zamba olinga. Merci fidèle entendant vraiment to tie close vraiment na émission na biso merci ya kozala vraiment proché merci que tu na kata tindika télévision pour continuer ko s'abonner maximum et à partager et pour ça merci na chaque fois ça toujours na Mike Luzia de la réalisation merci vraiment tout le monde a un embrassement ciao ciao. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, il est Londres, et Zaliko ça la fierté à la communauté Nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes. C'est créé Elton Store et Zalika Kamoko, le sérieux, accueil, na service qui toko na ba client na ye. Avec ma produit, il y a première classe, il y a qualité supérieure.